bien, notre cher fidèle téléspectateur des www.potonapoto, merci d'avoir choisi votre émission Tala Lelo, une émission du genre socio-culturel, une émission de découverte. Mesdames et messieurs, cette émission va vous permettre à ce que vous puissiez découvrir beaucoup de choses sur vos invités, mais ming vraiment. Nabi a confiance pour ça rabiso na site nabino www.potonapoto.com wana moment les boss Lamine Dovo beauté image Djibril Djikampo et pourquoi pas na yemoko leader cordon Adam Luzolo na Dubaï na pesimo de ska bozali partout les lo vraiment ming tozana na sangama o akoyebisa nabino que actrice Thérèse Alanana o ko perdre papa naye papa Anaclé Kanda oyo azwami bongo na commune ya Lemba nde tuzali matanga ezali na commune ya Lemba na quartier Salongo sur bypass na arrêt Abeti et c'est que papa asalelaki pe mboka na biso trop ngai Julien Botalatala na ko ba ke papa asalaki pe soda ya mboka na biso et pourquoi pas Nzambe pe ayaki ko benga ye ke ayako salela pe Nzambe na tamula itindenge Nzambe auti ko benda auti ko zwa ko récupérer nzambe de Bible lobi nzamba pesa kaka imta pesa ka imta azwaki papa na maboko na kati ya église na biso aka place esika ni tozaleli ser na biso tozana ye azoto yeko partager na ye mawa na yebiki ba fan na boza partout na Londres na États-Unis na Belgique na Angola nyonso na osalonka pona bino ndenge bino nyonso nde bosengaka de mbokate Julien Botalatala Thérèse Alanana auti ko bungisa papa na ye bokoye bango ndenge ni une émission Moko Tala Lelo avec votre humble serviteur Mbokate Julien Botalatala na site na bino moko www.potonapoto.com ming mairo bezambanga pasikande baba toujours ndongo zomona toujours bazoko tezaka ki baye ko kabola mawa na ser na biso Thérèse Alanana o bongo azali ko évoluer na groupe Sinar qui a présent Caleb na PC Mbote Siga zali na moni Adasa Bokota mais o ye moko pele lo comment ko évoluer pe na groupe na ye mais to ko beta pe masolo to eba nini tindaki alongwa nini tindaki alongwa pe azo gérer mais na cadre ya Mekato plus introduction partout dans le monde de ce que Hollande biso Georgie Mbaki na Londres pourquoi pas na Clarisse Alombo na Paris Huguette Bakika na Angola na yebike besoin partout ce que Hollande biso to go ba mingi papa akufa kindeni papa abela kindeni mais ye moko pe tozani a to ko to partager ne boy bango to le consolo lango merci vraiment c'est parti. Eh bien, notre cher fidèle des www.potonapoto.com, on a passé mon mbote dans les boss Lamine Dovo et pourquoi pas na ya Willy Moucheni Koda Mboka o a soutenu la émission Talelo na les mbokate Julien Botalatala ngai Julien Botalatala na sepela ki na ya Willy Moucheni en tout cas merci vraiment mingi Costa couleur et pourquoi pas l'évêque président Denis Lessim Voluzi pourquoi pas na Mama Tinalesi balandi site na biso www.potonapoto partout dans le monde bozolanda biso to dans sangamawa kande torobaki na sangama to partager na ser na biso oyo babenga na kombo ya Thérèse Alanana o azaki ko évoluer na groupe Sinar o bino mos boyebi star na bino akufite mais akufende papa na ye na ebite boruka boyeba bolingaki pe mingi bozo benga mingi ezalaki ndenge nini moni unité moni nini avec votre humble serviteur Mbokate de la presse Julien Botalatala mutandima babengele Mbokate zaka ngai ye moko mutakoso na bino akoye sabino zaki neni programme ezandenge ni ngo assister na numéro na ya téléphone akopesa partout esika des ama mneso bokoye bango kaka na émission Moko Tala Lelo et puis na site nini www.potonapoto.com les boss Lamine Dovo pourquoi on a pessimino mbote Georgie Mbaki na Angola na Londres et pourquoi pas na Trésor Kandol Willy Moucheni Koda Mboka yemo même tonga to solo na mbote Thérèse Alanana mbote Thérèse Alanana bien sûr to yego kutayo na matanga mais aux amours tout le monde il fallait pas couteau le bas mais aux obligés parce que aux stars ils en a battu aux en a fait nous partout dans le monde au bazolanda au téléphone ils ont sonné partout mingi baluka baye ba vraiment na monoko na yo awa tozali na commune ya Lemba na quartier Salongo président quartier Salongo arrêt Abeti masikino bino boyebi pa apanza akinda sango tozali na Lemba awa ezali résidence ya ba Thérèse Alanana isika papa na ye o auti kotika biso azali est-ce que koko yebisa biso mutu akufi azali nani pona mutu akufi aza papa na nga penza o aboti ngai papa Anaclé Kanda ba bayebi aza papa na ngai penza naza 5e de la famille papa uti kabiso esali pasi mais tozana choté yango wana
ba fan na yo partout bazobenga na monde, na Londres, na Angola, na États-Unis, na Amsterdam, ti na Switzerland, ba na posa ba papa eloko nini sala, qu'est-ce que papa liwa na yezaki ndezaki brusque ou bien zalaki ya abela ki to ou bien zalaki ndeni pour expliquer pour na yebi ke bazomi tungisa pe to parce que za mutu oyo c'est ça bango na ba paramètres ebelé. Oui, papa belaki abeli penza nzoto pe koli 78 ans. À ça qui crise et attention, si crépé mataki à côté qui commence samedi à Kofi à 1h du matin et ça lui passe mais tout en a choité à tiki banana et belé tout a 17 perdant mon côté tika la 16 to tenir ka fort to zalaka parce que nzela temps na ekoki à tiki bisobana ba fan na yo bazana posa ba papa kanda anakle kanda ati combien de coco. Oh ba coco et non compter ba on ndenge nini vous obligé faut ba payer pour tala vraiment émission tala le pour na site na biso 3w.poto na poto coco baleki vraiment ça ba coco na ye amona pe ba coco loko na ye asa musala nzambe bato ba yebi mingi prophète anakle kanda soki ya kufi to kumisika nzambe po nzambe muta interpeller muta pesa kena kati ya musala na ye mutazuye bakoko baleki soko tali omona bakoko ba oyenga ba otambola misupe na babota mite bazoya ba oyeba ke bazalaka na koko na bango moko intel buina boy c'est ça ni so ba balo ba meilleur souvenir nini oyo Teresa la nana tika nango pa na papa na ye na ebite vraiment pour ba fan na ye parce que émission eza spéciale day ya papa kanda papa aboti Teresa la nana o abimission na mokili na ebite ba meilleur souvenir ni otika nango ba o ba fan na yo bazana posa ba po eza émission na yo tant que papa ebele ya kolobati nga na fille ya papa o famille na ngai yebi papa na ngai ata za na kanda ata batu balobeli ya boyi so babenginga so na ikoloba osala ngo na mwana papa na ngai linganga depuis moment parce que abotaki na mibali na yaki fille ya liboso na famille na biso donc alinganga tellement ya ebele ya koleka ya mingi na age na ngala ko yo senga papa na ngambonga pe ba pimeli ba misusu opesa nga donc ti lelo pe bongo oui ti lelo bongo nde papa kuta kufi wana na za nyone ya $100 na ko kosi na ngana ngape na mbongo na kosi a obimisa mbongo ne a opesa ngai na section na bi papa yo meso vandi la ka seke bomba ka mbongo na kati mukolo ko kufa na obuka ngo mona zo seka donc wana za muninga na ngai za camarade na ngai donc papa na nga na ebité na ko kangele motema te ko kangela nga motema te donc na bungisi penza eloko na linga ke zala tia comme atana ba 100 ans ba 100 ba âge moko boy donc mobali ya tembe nda kwe soda penza ya mapinga soda tembe mobali ya tembe donc o ba yebi penza kanda kanyinda na clé mudipanu de Paris wana okaya kombo na ka awa sikoyo de Paris tema papa asala mingi azana ba mbongo ne belé ya ba diamant alinga kolata mingi na bo jeunesse na ende to akuli solomo babi papa ndola ta kosima lipeka moko so azotambola boye de Paris soka kitimbu jimai donc succès à des gars ndenge biso pe to kaka na masolo ye bon azo betela biso soki a uto teka diamant na ye afola ta veste lipeka moko a cheli net awa wana zo tala ba chéri bazo lekana azopona ça fait mal pour papa na nga zayaki amusant papa na biso so zo betelo masolo lekana mboka il faut tellement laksa ba geste mutu na banda ikosala les papa zo sape politique parce que ngai Julien Botalata na mona ki balandi émission ta lelo na monde na moni papa na Etienne Tshisekedi na ebité est-ce que papa kota ki pe na mo politique ndamu bende ni bon Etienne Tshisekedi za ya na ya quartier mboka bakola place moko donc moninga na ye ko ya lisano bazala na ye yango akindaka basololaka bien bazalaka ensemble ndo monaki ba photo ne na Tshisekedi bakola place moko. Est-ce que papa apesaka ope chance tanga yokaki ke mwana ye akena oto zo benga ngo mingi eskizenga na benga ngo maboke eloko ya maboke papa apesaka ope chance bien sûr parce qu'elle a évolué makasi na temps kaka ke mwana ya komugo sala biloko makamba maboke pour théâtre na minute humain en plein parce que moi génération na bino tambo yebo pesa ngo moi valeur au mona ke muta théâtre fille à théâtre azapela mutu kana ya ko ke ne pe poto asombi pe lopangu na ndenge poza lopangu na yo ozapela mamuno mususu me ndenge zala ki papa tanga yoka ki makambango est-ce que papa pesa ko pe chance to ezaka ke système ko benga na to ko kata na nusuki pour ba fan na yo bazana posa ba o ba yeba kate
Oui, papa n'a pas eu chance parce que Moussala a zobezati. So a pesa nga chance tende na évoluer à beauté. Pour na temps mouké, na robenga mouké pour banda pe liboso na biso basali. Na évolué très bien parce que papa na boka ki soyi, maman na le baki malamu. Ne bandelezaki kara na moi ba difficulté parce que na utaki fraîchement na libala na peur de mobile na ngai. Et na peur de mobile papa penza linga kité. Aboyaki bato belé bo ba yebaki ngai na niveau na zalaki yo yebi osaleki na nga. Na niveau na uteleki nango bato belé baboyaki na sala théâtre. Mais comme ils avaient que loko, ils avaient caché na katinanga na linga théâtre. Na sala ngo lelo penze ko musala nanga tala lelo et théâtre comme musala na ye ba fan na yo pe bazana posa ba ye bakamba la moko modèle na yo ezali nani na monde oyo ndeti ngale mboka te Julien Botala tala tina simi micro na moni mamako modèle nanga mais c'est Benin Lukoko 100 pour conseiller ambassadeur RDC na Portugal na pesi mboto vie nanga Zakari baba so le mola vie nanga itana bi vie nanga mutamutaka na vie na ye de nazana masa nanga ana bilele de nazana ba masa nanga partout na lemba partout na États-Unis na moni mamako Gelor Kalala modèle nous en a ni pour bafan nous pour sabaye bango mbala mako malgré tout ça na matanga so talinga directement eba modèle nangai on a bandé ko tana mne ko envier za mama pepe so talinga mo ressemblance ezali so talinga mo jouer nanga maman mo pepe donc on a sepela na depuis bon mois na nangai tant on a sali théâtre nangai donc photo landaka ba grand ba monument parce que bon ba sala qui a bien biso pe photo sala bien to landa oh bon ba sala qui est-ce que vous avez peut-être au solo pe na maman mo pepende olobi parce que ngali mbokate Julien Botala tala mais c'est Benoît Lukoko sans pour penser nga cerveau ko le ga autoze na njili et pourquoi pas vie na nga Zakari ba tant bi vie na nga Zakari ba baso vie na nga Zakari ba baso na solo lorana ye est-ce que vous avez peut-être au solo lorana ye que non te nga vraiment tina zala besoin de yo non parce que tant on a bandi musala maman na zaki so envie à sa kufa. Ceux qui avaient envie, en tout cas, ils ont approché, ils ont tout secret, ils ont qualité. Totalement déjà dans la télévision, ils ont qualité. Ils ont bandara musala, azala suna bomoité. Eh bien, Balandi assiste na biso www.potonapoto.com na moni maman le boss la mine d'ovo et pourquoi pas mon cordon Adam Siluzolo kuna na Dubaï na pesimbote na bilonio so tantine Botala tala mon ami d'enfance Anabilele o yauti ko père de papa na eto na résidence na bango ba camarade na nganyo so na pesimolo to ko kabola kaka mande bible lobitole na bayibaza kolela pe na question o akoko poser pe na ndeko na biso sœur na biso yaya na biso leki na biso mama na biso Teresa la nana o azaki mingi ko évoluer na groupe Sinak il y a président Caleb na pesimbote na mba Adasa Bokota Sarah Masiala Binonyoso Belvi Tina Ramazani na partout na biki bauti pe ko za pe na matanga pe bauti opère de ko na biso Coxon auto kozala na ye ko bana na morgue banda mokola kufa ki tina morgue tina mokoto ko tika na lilita na ye ndeko na biso Deti Ekita o azali ko kota azape na ba question o akosolola na yo na cadre ya matanga de konabiso Deti Ekita onga na benga chocolat na forme moto c'est-à-dire que ye aina système poussa na vanda soko vandi malamu te azui place aine pe ko tia mutu mal à l'aise te na TV na yebi koza partout Georgie Mbaki na Londres Clarisse Alombo na Paris Iget Bakika na Paris Poupette Moumene Iget Ndungi na moni maman Karine ici yo grande sœur ya Massa nanga Kitura ici yo na yebi ke malobeze pa na yo Deti Ekita. Merci Julien Botala tala vraiment minga kolobeza te zangai o ya bino bolingaka Deti Ekita la ta imposante tu es le loko mona maman na biso Thérèse la nana wa bungisi papa na ye vraiment boyoki mawa o eza katisa motema na ye alors maman Thérèse tu ngaki toyeba bien que vous sous un groupe Sinarkité bien que boti ko bungisa ya bino moko Coxon Kalala vraiment yebisa biso nanu sango comme que na mato indengeni. Et comme il y a que les rosana matanga, tout le recommune en dab. Sango ya papa. Oui. Non. Sans papa, bakundi Coxon samedi, papa koufi na 1h du matin, poto tana dimanche. Ndé na zoki sango ya papa, to uti de ya kukunda Coxon. Est-ce que tu as link toye ba groupe Sinark, bazoya ko compatir na yo depuis papa koufi? Ouais, bazoya, ba appel pezoya, bazo benganga. Siko kaka na oto sona président nga Caleb auto ko benga ngai to solo lina e bazuya pe kotala ngai neti na nto e ba kombo neti nanya ye déjà kotala
batebele baye style vayaki awa donc bazoya bango so baoya otalanga bazobenganga déjà baza de cœur na ngai baokabola mawa na ngai. À part groupe Sinark, groupe Msusu, bandeko na yo nani soki ko compatir na yo. Bon, bandeko Msusu na baye te babenga vie abengi ngai, Pako abengi ngai, Bo abengi ngai, donc ba acteur ebele bazobenga ngai. Eh bien, balandi émission Tala Lelo na site na biso www.potonapoto.com. Émission ça la boye banini oboya kité. Nazo préciser bien ngai na yebi ke bokoya na ba caméra belé na matanga oyo. Bokoya ba caméra ba photo bo panza na ba WhatsApp ba Viber melimboka te de la presse Julien Botala Tala. Amemi caméra la kisibino ki naza soda guerre mudadi le gorille de la montagne. Mam nazo lo ba oyoyo. Le gouverneur give ayebi yango. Fumu ya bilele to mamba ko lobezate ndenge za toujours partager yango ndeko na biso Teresa Nana na biki ozana matanga moya ko biso mingite moza obligé lo bango parce que za muto abato biso to suis chance ozana yo bemeza na bandeko no mususu o baza partout ba roluka bayeba mingi o bazoluka ba ezaloka matanga ngonde yango mais est-ce que bandeko na yo to bana na yo o ya groupe na yo to profiter pe kaka mbala moko malgré émission ko ya li soupo to travailler yango kombo ya groupe na weza nini OK ba fan no pe bazan pour ça ba yamba kombo ya groupe na ngai la faveur de Dieu. Pourquoi prenez la faveur de Dieu? Parce que tu as favorisé na nyoso tozo sala ndo zo pe malelo papa na klatiki biso alongwe na kati ya faveur o nzamba pesi biso donc nde to lamuki lelo to monani na mawanzambe na se ya faveur wana. Sur le plan stratégique, ndenge zara toujours Julien Botala Tala avant tambola ba chaîne atambola ki nyonso asolaki pena batu tango ozwa ki likanisi ya kotika groupe Sinark izama soloma to kobeta mingi milité menebi que to kolukela ngoma espace auto temps au to koluka tout seul alors maintenant ozwa ki likanisi ya kotika groupe Sinark ya président Caleb ex-président Caleb malgré bozala na relation toujours malamponga mo pena monaki soki na yebaki ki matanga ezali parce que na mona président Caleb akomelenga na WhatsApp akomelenga na WhatsApp ya chaki profil ya papa na WhatsApp na WhatsApp na ye mais moi quelques bateaux bazala ki na bango bozaki likanisi ki noté ekosimba to ekosimba o botala ki avantage na désavantage ya groupe na les faveurs de Dieu ezaki banana ta 2 personnes 3 personnes pas quelques bateaux ke bolingaki na bango boule ke tala ngana comme na ngali kansina longwa na umeli na nga na zan marge na zan nga ya ndwa mais fona tela na sala pe chemin na ngai po na koli pe non nazwa kili kantina mututi nazwa kali kantina ngamo na soina président nga Caleb na bi solo la kizate ke système okangaki téléphone babenga bwe bayambi ana bilele bayambi gouverneur give fumu bilele babenga bwe bayambi na ebite wana ba gouverneur give wana bana na nga penza ba bottom na maboko na ngai ana bilele c'est mon petit leki na ngai ya makila tant au monena gouverneur c'est que je comprendre que give azali moi na camarade nanga loko ba kaska songwana ba camarade ba mi d'enfance auto suko na mbula auto yebi mabena malamba ilo Pablo ba papa ya give et des lelo azana Londres ba sa majesté bango do wana pena ba mi tant on otanga mo ba yebi ke to kima to lia biloko place moro la Nice Poutou azala na Belgique leki na Sandra Poutou donc bango nyonso bayebi ke papa na kisasa kufi po papa na biso ndenge azana tikala ki papa moko oyo aveni so za na problème bazo ya koluka ye donc nazona nga pe likanisité ke na kende bona sala bona sola na président na ngai bandeko na ngai ne biso bakasika songo bachanga maboko basepe na idée kasika songo Gigal quand on le bio mukusi atalo so tali ko biki wana ye wana bon tala kaka bachenga maboko akende liboso to banda Sinark bongoti to banda na puya mutute kaka biso moko présent sale loko na ye parmi ba banda Sinark présent bandi Sinark ngana ye na 2001 temps to ça sorti ensemble na biso nyonso bozana na banani wana pona kozongisa pe bato ba yebi pete taka misota lelo to banda ki na introduction ki ba koyeba mingi o ba yeba kite. Donc ndenge Bible bi na circonstance to kumisanza mais to kumisanza meneye papa ke marge na pasi mais to ba pe o ba yeba kite. Bon tango biso nga na Sinark na kuti mama Deborah na kuti Julien na kuti Pako Mami la chatte azaki déjà Silva na kuta Silva na kuta mo bato ebele mais ba mingi to bandana na ba Pako na kuta na Sinark mingi pe na simana ngai. OK
Okay, merci vraiment balandi émission ta lelo nde babaka ki sika bat bazele la tole la bango elongo to moni pe mbala moko pe na kolba ki bana ya mama Teresa la nana o ba epe kolela na ye to watoye ba pe ndenge zalaka toujours na cadre ya mekato plus introduction ngale mbokate jine botata na kitaki déjà mbote mama est-ce que oko pesa watu kombo na yo kombo nga mama Nadine Silanga nazali artiste ya mama Teresa. Tu es kabula mawa na maman abiso parce que tu aurais pas makasi koku fait la papa za papa azali bokilo azali kokona biso est-ce que toi qui péta en solo pena papa kanda na soana papa kanda trop nazaki so na aro ya mbanga makasi esanga passe na motema makasi moi deux trois personnes bat ba talo na monde mo masoki pe papa azali pe pesi pe papa mbote na pesika kamaendi Isaac mbote belé na pesipe oncle nanga mbote belé olandanga en tout cas to sepeli kara te mais pas ces ali tu peux me connaître ça ba groupe nyonso maman mbote est-ce que vous se présenter comme on a ni peut jouer un rôle ni na groupe les faveurs de Dieu comme langa chuke jeli na jouer mingi rôle ya lesbienne mais na lesbienne te na chérie yo mo kimi on sonde ni wa lesbienne to za chérie parce que bi ke kendara déjà bongo donc vini pièce na biso ya groupe na biso tozo bima to bima nango déjà na télévision eza surprise à camarade nanga to jouer ba lesbienne quoi mais toi ba lesbienne te toi ba frère chéri ya mibali na biso quoi balande miso ta le lobo comprendre que malgré des mais baza ba star soki na sali yango votre humble serviteur limbokate de la presse gilet botalatala parce que ça musa na ngai omoni ke malgré ko le la mais er moko na bike beaucoup mo dao sepela déjà siko biso biso non est-ce que tango sala ki yango yo mo mto pona ki rôle ono be batala ka ko ezaleli na yo ou bien ezalaki ndeni batala mas na nga rôle babo yango te avo zala awa wa ipa mama na Teresa na nozaki na groupe ne epa ite na utala ndako ya raja ndako metango longana ya suna miko otanga sukuma président wana te na mwana Teresa ye mta forminga c'est bon moi deux trois personnes ba otalo so pe papa za opesi mbote ndezaka toujours ana fait na pesi famille Luvunga mbote na pesi bebeto jeli mbote beleka mbote maman ko se présenter na bazolando na www.potonapoto.com ya les boss Lami Dovo na Paris monde mo bazotala yo na ebite tango ka kisango ya ki na kolba ki koko na yo c'est-à-dire que papa ya mama na yo tango akenda ki sala ki ononde nini ozala ki wapi pe yo kila ki ononde nini ya zaki na ndako vers 6h tant concerne biso mo se présenter te c'est comme la bébé ikoka na ina ndako na 6h camarade na biso moko abengi ayebisinga nazaki vraiment bati parce que namonaki combien maman zaki na pasi na liwa Coxon nazaki ne na morgue ndenga silité mbala moko tala lelo papa kanda ke silité ba ko benga suki papa koko na biso akufi non na tant na benga batu pour informer batu ngaku na olela na koma ko lela na informer batu na olela mam papa akufi donc ezaki vraiment pasi. Ok, moi, deux personnes, Congolais, si tu message sur l'équipe de Miko, il faut que le gouverneur give nayo, il faut que Anabile nayo, il faut que Tanti Botalatala nayo, il faut que Deti Kitanayo, Nengezara toujours. Bon, on a la tiki famille Kayombo, basée en France, na Lyon, na Suisse, na Genève, Delizia Kayombo, Didier Kayombo, Lili Kayombo, na fiston Kayombo. Programme Bossainde. Yamatanga. Oui, Yamatanga. Bon, programme Yamatanga to sali que ebembe to bimisa vendredi à semaine okuna. Yole la mawa. Tole la ka awa na papa aibisa biso soka kufi to tia corneka na kati église. Photo tionka na kati église. Papa ba kufi vraiment donc na kati anda kwa Nzambe. Mosali na Nzambe bayebi bana ba poto bayebi bato be bayebi. Yango photo tiaka na lopango na ye moyen to kende par-ci par-là lopango na munene. C'est ça ko pesa pe profiter pe sa maman adresse référence na commune to zaleli place idée ezali. Biso toza na diagonale na face à face na salon quoi. Wana toza wana na réhabiti. Siko bakokunda papa wapi? To kunda papa na Kinkole. Do ba fan na ngai matanga sungi na bango esala ngai bien pona kunda papa na ngai na honneur ka ndenge zalaka. Bobenga ngo tol mais artiste am to ka ya tol to beta ka tol. Kaka
Fona les la fan nangaït. Fona la batumine le quoi ba sele masamba ba bijou l'homme noir dans l'océan. Bango nyonso ba soutenir nga ba Hélène Kambala bazali Dido Gabana Londres mobimbe ningani tombo ki ke ya bango akufeli. Moi Monica bon ba bato ba livre pendant ba tche ba livre et ça nga bien talaka pona kunda papa na bango honneur ke mutu na biso ya biso ndeko azuli kambo to tike boete quand to mesana ko sala wana sele masamba to sala ngope poto kunda papa bien et ça sele masamba ça déjà bongo na papa za na bomo ebosko papa za te il faut ba ki saka sele masamba ba bijulo papa artiste nao préféré au lingara ba film no azanga raté ya remicteur Gilles Bavon mutabimi sanga na théâtre wa ko tsanga na nzonzing Gilles Bavon les grands messieurs de Paris Gilles Bavon mwamba ye wana mutabenga nga liboso na nzonzing eza ye ba anse luzolo baleki nanga papa kufi la duchesse papa kufi mami la chat moi chweke moi code na leka na moi agence wana et ça nga moi bien talakaka sona leki na agence à John Ngela Fleuve Congo nabi ke John Ngela Fleuve Congo et moka partir à Londres les grands British doya na mukanda comme les British Teresa la nana balande miso ta lelo na www.poto na poto mais Teresa elle mo wa bosani mo dai me bi ke mo to komana lise mais Teresa nana azana ngona mutu tala lelo abosa na mabanga te nazo comprendre po ba wana ba yanga o basunga ngai na tanga passe na tanga bisengo ni baba mutu mtazana mutu ni ngala ana bilele masa na ngai wana masa na bo mona ebi no bola ta couper boke yo leki na ndako o moni yo leki na ndako ndenge ba leki na soto bazali talaka ba Joël Panzani nde bazali wana baleki ba camarade ba na bilele baleki nanga ba grand frère nanga ba Flori Kadima bazali awa petite sœur nanga bébé badia bazali aba nanga Justin papi na biso na Gabon papi Mukendi ba bazana Lubumbashi Jeli Nyunga na zana bandeko tellement na biso ke papa na clé atiki bana nae ba ko kunda papa wana honneur mais ba yanga yo nazo bwaka wana ba wana zo yebisa bango nazo senga te mais nazo ko interpeller bango ke ba kunda tata na bango pour wana famille nangai c'est bon balende miso ta le to ko chité mot de la fin nos années pe opesa numéro à contact na ba bang bazwayo au moni nde numéro na contact za na ngo ko pesa mame so na boaki Nicole Kabanga te se que na sel isumo po wana ami d'enfance de tous les temps de tous les jours numéro na nga batu bang ba benga ngai ba kabola pasi na ngai mawana ngai 09 98 28 50 94 numéro na ngai yango wana ko bandela ngo susu potala ka msusu moi big msusu moi téléphone ezaki na moi retard 09 98 28 50 94 madame Bia moi c'est à Pembe papa Lali talaka yo Pembe pété yonde papa Lali nde to salaka avant tant on a kutu papa Lala te botan papa Lali okunda ete madame Bia ezali sumu munene pa na yo yo moko mona que c'est sumu grave toute ta vie okunda papa na yo te donc c'est le masamba l'homme noir dans l'océan papa Lali de Gaulle mata papa Lali saka nde to solo la kana dadu zenga mambo isala nga bien makasi pona kunda papa non et puis na bosani te bayanga collège de Quinois de collège de Kino Batikinga était mutualité au deux qui sont koye banyatio mot de la fête Teresa Nanezara papa Lali Joël Panzai Ana Bilele Teti Akala ndenge zaratu gouverneur Give Deti Ekita Mamana bébé ravi futur patron tanti botalatala na biki bosepeli makasi numéro o Teresa na bengi a apesi wana bozwango bosoko bo bengi bozwaye moza te ko boyamba Ana Bilele o boyamba nani peme te boyamba ye moko Teresa na ndenge bible bitole na bazolela toujours des alaka toujours na bosani yo tunaki mwana nga moko question pourquoi ngomba pourquoi prière biso la faveur de Dieu tolingi mingi prière na kola na prière na ebi prière na ko sabana nga papa pasteur sinaki papa prière sina kuna prière yo moko prière yango momiango sukuna soko yawa okuta pasteur Flori pasteur Christ évangéliste Justin évangéliste Franck ndete kenebi sabango ke masuke boskola maboko ato bébé to Nadine to amigo boya nzungo to skola maboko po to pesa nzambe na biso gloire